gestion CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif Minisutu Masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko ya kolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA, polo nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapata na RDC. Vendredi là muna balandi nyonso journal ya peuple na peuple info lingala mbote na bino nyonso tofungoli en plan hôtel bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki kuna na Luanda capitale ya Angola mokolo ya jeudi 16 juillet pour na participer na 3e édition ya initiative mondiale héritier mapinde mais apesi mini ba détail na ouverture ya 3e sommet mondial pour la paix alliance paix ba civilisation et ba Nations Unies jeudi 16 juillet 2026 na Luanda président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a partagé qui vision na ye pour na oyo sécurité collective basée sur le respect du droit international, respect à l'engagement, pe fin ya impunité. RDC azali kaka kolobela kimiate parce que ye azana guerre kasi pambate ayebi potentiel na ye pe position stratégique na ye rôle na ye na Afrique centrale pe ekoki ko contribuer na stabilité régionale pe na sécurité collective na développement partagé. Ndenge chef de l'État a insistaki akumisaki pe Angola pour na effort na ye na médiation na région ya ba Grand Lac placé sous le thème un appel à la paix à la fin de guerre pe na respect ya droit international beaucoup tani oyo ezali kosangisa ba chef d'état pe ba gouvernement ebele ba anciens dirigeants ba représentants ba organisation internationale pe régionale pe lisusu ba leader religieux pe ba représentants ya société civile ba jeunes pe ba femmes oyo bazali engagés en faveur ya kimia akomaki na Luanda capitale ya Angola na matinée ya jeudi 16 juillet 2026 président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko participer na 3e édition ya initiative mondiale appel na kimia pe na souka ya guerre pe na respect ya droit international. Quelques instants avant ouverture ya misala oyo chef de l'état akutanaki na tête à tête na homologue na ye angolais Joao Lourenço bosimbake esika wapi ba evokaki coopération bilatérale entre ba mboka nyonso mibale. Présidence congolaise na conseil ya sécurité ya ONU pe situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo na nzela ya participation na ye na ba assise oyo République démocratique du Congo azali koluka ko insister na responsabilité ya moko na moko pour que kimia etika la promesse moko suspendue te kasi eye bana ko traduire ba acte moko concret pe vérifiable. Sommet ya Luanda ezali kosalema kubanda le 16 kino le 17 juillet 2026 ezana objectif ya ko promouvoir résolution pacifique ya conflits mondiaux pe kotia na liboso rôle ya femme ya jeunesse ya sport pe ya consolidation ya kimia. Le président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji, a sengibatia en place mécanisme et a suivi permanent pour la 2e recensement général de la population à l'Obaki Maloba Oyo. La séance académique Moko Ezala qui organisée Moko ya mercredi pour na palais du peuple na initiative ya vice-premier ministre et à plan héritier Mapindemi. Après ce minimum. Président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sangara, a sengaki mercredi 15 juillet mise en place un mécanisme et un suivi permanent pour le processus et 2e recensement général et la population pays à habitat. À Salaki Yango na séance académique et Salaki organisé na palais du peuple na initiative ya vice-premier ministre et ministre ya plan paix ya coordination ya aide au développement Gulin Nyembombouizea pour na président ya Assemblée nationale Parlement et Singeli ezala régulièrement informé na évolution ya processus pour na ko assurer rôle constitutionnel na ya contrôle paix ya suivi et longona accompagnement ya ba politique publique accompagné les membres et belé ya bureau ya Assemblée nationale local la premier vice-président honorable Isaac Jean-Claude Tshilumbai, rapporteur honorable Jacques Njoli et Sengekeli, questeur honorable Chimène Poli Poli, pe questeur adjointe Grâce Neema
Aimé Boji Sangara ye asengaki pe na ba députés nationaux ba jouer rôle moko actif na sensibilisation ya population représentant ba territoire ba ville ya République démocratique du Congo ba éli nationaux ba bengami ko servir relais auprès ya ba base na bango pambate tango opération oyo ekozala lancé et bana ko favoriser adhésion pe participation ya population na opération oyo ya intérêt national séance et information oyo ezalaki un objectif ya ko permettre na ba éli nationaux ba comprendre malamu ba enjeu ya RGPH Mwede lancé 42 ans après le dernier recensement oyo et Salemaki na 1984. Opération Oyo et Sengeli et permettre na République démocratique du Congo à disposer de données démographiques et statistiques moko fiables, indispensables pour la meilleure planification et développement national. Pour la ministre ya plan, recensement général ya population ezali opération scientifique et statistique ezali bongo pour na ko dénombrer de manière exhaustive population Oyo azali ko vivre na territoire national pe na date moko Oyo epesami. Po na kozwa information nyonso oyo esengeli na âge, na sexe, na niveau d'instruction pe ya activité économique et ba ménage nyonso pe na ba condition ya logement. Ba données oyo esengeli et permettre pe na ko déterminer nombre ba habitants oyo mboka na biso azana yango pe répartition na bango na ba territoire national pe ba besoin réel. Liboso ba députés nationaux, vice-premier ministre ya plan Gulen Nimbo a insisté ki na caractère scientifique ya opération oyo esengeli ezala confondi te na ba enjeu politique ba données oyo ekozama na recensement esengeli et servir pour na orienter politique publique pe ko améliorer répartition ba ressources pe ko guider ba investissement nyonso na tina ko soutenir recherche scientifique. Ba députés nationaux na ngambo na bango ba pesaki ba recommandation ebele eloko la nécessité ya ko associer batu oyo bazali qualifié pe ba institution nationale spécialisée na statistique pour na ko garantir crédibilité, transparence, fiabilité ya opération. Pona oyo etali ba zone ya est ya mboka, ministre ya plan atalifike ba recours na ba nouvelle technologie et ko permettre ko faciliter réalisation ya recensement na ba zone oyo et monani na ba difficulté ya ndenge na ndenge. Président ya Assemblée nationale a rappelé que représentation nationale esengeli a recommandé na max et outil koleka pona kotala RGPH Mwede pilier moko ya action gouvernementale alobelaki pe likambo etali table ronde oyo ezalaki organisé na même mois pour na mobiliser ba ressources moko ya malonga pour na financement ya opération na présence ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba partenaires techniques pe financiers et belé pour na Aimé Boji absence ya ba données démographiques actualisé oyo ya mikolo oyo recensement et salima ya suka na 1984 ezali obstacle moko ya makasi pour la planification efficace ya développement mise à jour ya ba données oyo ya population et monani lokola enjeu moko stratégique pour na koyeba mboka orienter action publique peut répondre efficacement na ba besoin ba citoyens. Séance académique oyo izwami na cadre ya campagne d'information pe ya sensibilisation menée et pe ya gouvernement autour ya deuxième recensement général ya population pe ya habitat. Parti politique Union congolaise iko na mokuse ya autorité morale Daniel Mukoko Samba na nzela ya interfédération na yango ya ville ya Kinshasa balansaki poso eleki tournée ya redynamisation ya ba activité ya parti na bango na 4 districts. Fabrice Lundombi, Christian Kengebeni, Héritier Mapinemba, pesi ba détails. Ndenge kaka ezali kolobama pas une parcelle sans union congolaise ikona mokuse lelo na ville ya Kinshasa bilembo na yango ezali komonana awa na ville ya Kinshasa parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba ezali kokumbama awa na ville et pas ya secrétaire exécutif provincial ya uko ville ya Kinshasa Bridge Engalim Firi Obama les lions de la ville ndenge bozali komona ezali match ya football te ezali matinée politique ya union congolaise ndenge ezalaki prévu mardi 30 juin lokola date historique ya République démocratique du Congo pour la accession na ye na souveraineté internationale nyonso elekaki vraiment kitoko nyonso oyo ezali lancement ya redynamisation ya activité ya UCO awa na ville ya Kinshasa district ya Mo Ambade efungoli
porte ya makambo nyonso ebandaki na mobange na carnaval ndenge kaka bino moko bozali komona boye terrain livulu na commune ya Lemba eyambaki plus de 7000 personnes mobimba bautaki bisika na bisika pona koyoka message oyo esengo ezalaki botela bino moko ambiance. Boye modération ezalaki bien assurée et paya Madame Francine Yemoko secrétaire exécutif provincial ya Ukoville ya Kinshasa Bridge Ingalim Firi Obama aswaki maloba pona mot de circonstance boyokai. À cette occasion, permettez-moi d'adresser un appel patriotique à tous les militants de notre parti de continuer à soutenir Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous renouvelons également notre soutien indéfectible à notre autorité morale, le professeur Dr Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, dont les performances et les réformes à la tête de ces ministères contribuent au redressement économique de notre pays et honorent notre famille politique. Bongo Nasima, ezalaki bongo, ba message oyo e bongisamaki toujours na cadre ya matinée politique. Intervenant à Liboso ezalaki secrétaire exécutif provincial adjoint awa na ville ya Kinshasa Jean Makasi ye azalaki intervenant à Liboso alobelaki 66 ans après indépendance renouvelons notre vouloir vivre ensemble. Yami Balé ezalaki conseiller politique Clinton Bamana ye alobelaki projet à société ya parti politique UCO Bridge Ingalim Firi Obama le lion de la ville secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa ye alobelaki sensibilisation mobilisation implantation et comment croître tokokolisa ba cellule ya UCO awa na ville ya Kinshasa ya suka ezalaki bongo mokonzi na bango secrétaire général ya parti honorable Ephraim Sumbu ye alobelaki na thème ya ba orientation organisationnelle et le fonctionnement du parti. Message ezalaki capté 5 sur 5 pour na couronner bango fédération ya Moamba aremetaki ba diplôme de mérite et pas il y a 4 intervenants ndenge ba salaki mosala kitoko na esengo ya assistance. Osimba pe boye bakepona oyo eteli secrétaire exécutif provincial ya Ukoville ya Kinshasa Bridge Ingalim Firi Obama elongona adjoint na ye Jean Makasi bapesaki cadeau ya ntaba epai ya secrétaire général Ephraim Sumbu pona bokomi na ye na kati ya babele na bango. Osimba pe boye bake nyonso elekaki vraiment kitoko ambiance ezalaki au rendez-vous iko a annoncé ba rendez-vous mosusu mikolo ezali koya na district ya Funa Lukunga pe ya Changu nyonso ezali kotalisa force ya iko lelo na ville ya Kinshasa mokoti. À condition bato ebele baza ko voyager nango na mibale ya République démocratique du Congo eza vraiment malamu te yango ezali vraiment ko benda ba accident ya ndenge na ndenge bona ba reportage ko tosala hivi. Na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyager na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo eza nde suka na bimangu balenya oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai pona nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuso oyo. Omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engaye oyo eza kosenga tola musa ya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala komona de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka
na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komidiembika bacorde na baportière basilisa babiro 2 soki mpe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être kobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza koliama sans plaignant neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenir ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modèle bato oyo basakanaka na bavi ya batu lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye daka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai. A commune ya Kisenso population azali kolela makasi na likambo etali mai bolanda. Na quartier Maenge, na commune ya Kimbanseke, population alobi azela mai ya régie des OP à Lemba na ye yango ebimakate bazali konyo kwa manandenge ya kosakanate population asungamaka kaka na mai ya forage oyo bandeko batiela bango moyena quelque chose okoki koleka awa pona kotoka mai kasi o ya régie des eaux ba pompe depuis evanda na yango eloko moko ezalaka kuna te voire même likambo ya courant na quartier Maenge oyo ezali likambo ya pasi population azali exposé na insécurité surtout phénomène kuluna ezali pe konyokola bango makasi na passage ba reporter ya info lingala population azanga kite kotombola mongongo comme tozana yango pomme ya mai ya régie des eaux mai oyo presque 20 ans et à côté. Batio pour mon cœur pour que mbule zo beta et ma bezo me yango yo kundama. De mai les mai et la raté tout ça va forage et à ce na ta ville à Kinshasa au mobile que pour so mi konda to zali prestement ya li première ville oyo ke bon que tant tu aéroport sur à qui première ville. Moment là que même première mai même première courant c'est difficile. Pour la maille en tout cas, marathon. Tu sais, pour la tina maille. Tobanzi ke ba autorité bako penser quartier Maenge OEP pour na kotiela bango mai ya régie des eaux pe likambo etali courant baye bana kosunga bango pour na ko épargner bango na makambo ebele ya mabe oyo ekoki pe kokomela bango. Phénomène érosion ezali konyoko la population afandi kuna na monga fula mingi penza na quartier Kimbondo bolanda ba détail elongo na Rite Kindu. Likambo etali érosion na ville ya Kinshasa bisika ebele bazali konyokwama bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayiba na kosela bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula botela bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité ezaka na Kimbondo na Mongafula te même na champ de tir na commune ya Ngalema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa epai wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pona ndambu ya bandaku oyo etikali nzoka nde mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya info lingala journal ya peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo ekomi à quelques mètres ya route nationale érosion au place euti kuna bandaku
to perdre balopangu bato bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso tosengi na bakonzi bo soutenir biso kaka libulu ngala utolongola zemi na ngata mbule panzani awa koto ngambu ngamba na ko tika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nakokende par 4 chemin te nakende kotoke epai ya bato sans pour autant kotoke epai ya baoyo batelemisi biso awa érosion oyo elekeli biso ebandaki muke na maboko kaka tozobunda po ebonga mais lere bokobunda bosali cotisation to basaki to banini na basalaire maigre toza nango okomona pe mbule eye memi biloko nyonso donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo kokape lisusu ko cotiser poto finika libulo ezneti biso moyen to déplacer ezate tala ba age to komi na bango na okende ko futela wapi na mbongo nini alors odieke na kende ko futela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse maye kende pona ko accéder ko kenda ta musala tout un problème soki ka mbule beti moyen to longwa awa ko kende na bisika tozo sala tozo beta ta ba 2 semaines na bandako kuna pe absence okebo bakati lisusu mbongo souffrance sur souffrance mon frère na ebite soki bakoyokela biso na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya ko mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya ngomba kikusa donc champ de tir ezana nzela te champ de tir ezana ba problème sérieux na banzi boki ndenge bandeko balobi to na maite toza na courant te toza na érosion toza na nzela ko bimate na sina loba la fois passé que ceux qui to bakangi quand tokoza na place à kobimela te yango tozali kolele pa ya président de la république ayokela biso mawa tobanzi kembela ya population ya Kimbondo ngomba kikusa champ de tir nangali mape na monga fula eyokani epai ya ba autorité bakosala makasi pona kosala misala enfin que érosion oyo ezali kolia bandako na bango lokola ndenge bazali kolia nguba eyeba na kosila pe population avanda na kimia. Na quartier Badara na commune ya Nsele population pe aza konyoko makuna makasi kaka likambo etali bongo érosion eza kokoba se kokoba population azali konyoko manandenge ya kosakana te bandako ezali kokoba kokende sans solution tozali awa na Badara na commune ya Nsele epai wapi ba tete ya érosion esi enyokola bango bandako esi ekenda kasi population azali kokoba kobelela esikani ni secours ekoki kouta secours na bango ekoki kouta kaka epai ya ba autorité oyo bakoki kosunga bango enfin que ba érosion oyo ezala combattu ndenge baleli ka problème ya érosion oyo to comprendre te babal visa la ka bien plat banda likolo tina se kaka mbula liboso kaka tomelaki ya mbula te ezaki pe RT pendant 40 minutes na tontola mokabo érosion salami tokaki ba 4 heures ba l'équipe bien vers ba 5 heures érosion salama le tisco dozo comprendre l'érosion te ce qui ndenge tokosala biso moko population tozomeka ba renfort manque tozo kongola mbongo na quartier plutôt que social libulu yango mais tozoba tosala ndenge na tosengi ba aide na bino bakonza mboka botal kamanzila o Badara eza commune moko munene. Tobanzi ke phénomène érosion ezali vraiment fréquent dans la commune ebele ya ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo epai wapi bandeko batonga bandako na bango na pasi soki bazali tango nyonso kolela boye ezali kaka l'état asunga bango po ba perdre bandako na bango te oyo bazwa yango na pasi. Takula enseignement au Sénégal koyeba ke ba diplôme et sopana kimvula kuna na complexe scolaire Mama Pemba MPD école ya fondation Nerombungu la Dilando. Et c'est quand
enseignement ya kitoko ezali kopesama ba résultat to ba fruit na yango ezangaka te komonana. Complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Néron Mbungu basali ba résultat kitoko na ba option na yango nyonso awa na district ya Moamba botala bino moko ba élève finaliste na sima ya koyoka ba résultat ebimi bango nyonso bakitaki na siège ya complexe scolaire Mama Pemba D école ya Fondation Néron Mbungu pe complexe scolaire Mama Pemba 1 milulu ezalaki ya kafu fanfare ezali kobeta mabina bazali koyemba bazali kotambola na ba grande avenue ya Kisenso ya Matete pe ba commune ebele ya Moamba pona kotalisa esengo na bango nzela même ba parents batondisa makine esengo eloko ya kokamwa ezalaki te bamoni ke misala kitoko oyo ezali kosalema formation ezali kopesa makuna ya ngonde ezali kobota mbuma kitoko pona bana ya complexe scolaire Mama Pemba boyo kabango. Esengo ezalaki makasi point de chute ezalaki complexe scolaire Mama Pemba D oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la paix toujours na commune ya Kisenso epai wapi préfet Redi Basafu azwaki maloba pona kotalisa bana ke esengeli bakoba kobose dur pona obtenir ba résultat ndenge ebimi wana ezali fruit ya hasard te na oyo asaleli biso peut-être yo ozomona ka diplôme na yo mais biso tokumusi Nzambe na makambo oyo nyonso asaleli biso tokendaki na examen d'état na 897 élèves mpe na mokolo lelo tozongisi 897 diplômes. Merci, honorable Néron Mbungu, merci, mais plus particulièrement, je merci et pas Bajimo, les deux promoteurs, voilà. Les promoteurs administratifs voilà. Et les promoteurs financiers. Tokobeta Sete Nakoye Bisabino, promoteur financier et Zambula Naya Liboso. Yango Alobi Nangana Bisabino a encouragé Bino. Kaka ndenge alobaka ndenge bokebo ekote bokende sala yango sala yango sala yango complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Néron Mbungu formation ya qualité ezali kopesa makuna botela ba résultat na yango ba parents pe bato nyonso balobi merci honorable Néron Mbungu visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba na oyo ozali kosala bilembo emonani merci honorable Néron Mbungu. Pour permettre à nos clients de voyager dans des conditions ya malamu pe sécurité boye ba kese a domicile liste ya biloko oyo esengeli na client akota nango na cabine te bolanda ba détail elongo na Michael Busto. Compagnie africaine d'aviation CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination talati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif minisutu masasi grenade marteau pe tournevis frite pe hamburger to biloko akolia lame de rasoir parasol bouteille ya mai munduki parfum pe briquet wana ba recommandation à CAA kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso CAA mfumu ya mapata na RDC.
oloba nini Potifa pesa potopoto kitoko même oza mwa mke okokino pe komela yango. Potifa encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Potifa. Soka ba mama nyonso batimbe ya Potifa potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Potifa. Potifa. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbara limbara. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Potifa facile à digérer et nourrissant. Ezana protéines, vitamines et énergie. Bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba inga kango. Santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa. Mama letsa mwana. Sukana mbimbi. Oye sukana mbimbi. Potifa pour bébé. Dans la communication écologique awa bolanda lecture nango. Famille Sala, Annie Lumani, Brigitte Nolele, Joël Dilongo, Dodo Kulaki, Pejidit Lus, Bazana Mawa, ya kuibisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso, liwa ya mama ndeko pe koko na bango na kombo ya Jeannette Nangila, oyo akufaki depuis mikolo eleki. Programme ya matanga ezali boye. Mokolo ya samedi 18 juillet 2026, veillée mortuaire ekosalema na salle LK na entrée Mikondo, commune ya Kimbanseke, référence école Saint-Vincent de Paul. Mokolo ya dimanche 19 juillet 2026, ndenzoto ya mowei ekobima na morgue ya Séraphine Kilubi na Mikondo, voire centre hospitalier Séraphine Kilubi. Na ngonga ya 10h, ndenzoto ya mowei ekolongwa na morgue pona bokundami na cimetière ya Kinkole. Na sima ya bokundami, bozongi na salle LK pona bain de consolation. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaki mama Jeannette Nangila. En tout cas, journal pour la peuple yango ekomi na suka mingi mingi bo pesa merci na Nathalie Kala Kapenda oyo azalaki na édition na sima caméra tozaki na Igor Ntingi montage et sima makina Christian Tangebeni pe Igor Ntingi journal ya peuple pour la peuple za superviser et pas héritier mapine bande ko boti kala malam. Au revoir. Compagnie africaine d'aviation CA, compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service d'endenge boyebi. Toujours soucieuse, ya kotia à l'aise ma passager na ye. Ba voyagaka kitoko, tina destination, talati na pekisi biloko nyonso oyo, ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te, amata nango na avion, lokola, coupe-ongle, ciseaux, pen, pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CA. Kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CA, mfumu ya mapata na RDC.